observer salité pendant longtemps, sécurité pèse à un problème, mais également maquiller les azalatés. Ville et la norme nango. Bah les gars qui ont une campagne à norme. Tout ça les campagnes sont pour la marambo tout ça. Alors tu passes si go nation et tu aussi la discussion pour la pérenniser en gros. Tu ligne éviter casser partout. L'autre va dans la zone ya Gombe, tu peux pérenniser en gros. Pour qui est dans partout na Kinshasa. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi. Alors, par exemple, là, nous observons des équipes, c'est pas très compliqué, mais il faut les enlever. Nous allons les enlever de force. Parce qu'en nettoyant vraiment, plus personne sur la chaussée et pas des vendeurs sur la chaussée. C'est l'instruction du gouvernement. Et vous touchez là, il y a des gens qui ont des immeubles. Vous avez déjà des logis, il y a tout ça. Bonjour. Vous avez oublié peut-être, je ne sais pas.
Oh non, comment tu fais ça? Non, non. Anciennement, on va passer par exemple. Ça tout à l'heure, là-bas, là, il merci beaucoup. Oui, doté, comment c'est que vous dites là? Expose des véhicules ici. On enlève ça. Combien de fois combien de fois de l'eau souka souka la bouteuse à la tête. Tout le monde connaît ça. On a ça, blague. Ça la mais na longo na domaine na yo na yebi cette ville joli problème démarrer na ngopé oteni nola le problème da ba lobi ndima bapine mpe bolongoli nango nde bapelaka Papa, où met là? Biso tokota bino papa de bobo biso pepe tokota bino après mikolo bokoluka ka pepe boyo
jamais. Please, pas d'aventure, ils n'ont pas le droit de faire comme ils veulent. Boutique quoi, on va plus trop pexer à moi. Monsieur, bakazi ezana balongola yanani soso baye kozwa ngo bolobaso bayibi bolongola otakasi bokotisa bakazi ebanaze tozala bokotisa kasi paske yango bazoyiba bino lopanga bato tekala liboso pwani mama lopanga bato tekala liboso lopanga bato pwani kasi obenga na lopanga bato tekala liboso lopanga bato pwani
n'a pas ça parfois ça comme intéressé tout vivre là. Nous sommes les on va faire qu'on est on souffre ici encore parfois. Il y a quoi? Masaka bawana te. Nous allons parler de l'État bakanga na bango. Balabala eza munene. Balabala eza munene vraiment.
C'est comment un mètre de bouillie du gouvernement. Des raisons, je pense. Donc,
kati bongo bimisa ete po alobile bongo babimisa na ministre toyeti awa alisoki na ekika toasia ye akatiloka baplasi
Excellence, elle va camper, elle a déjà commencé à faire partie de cette histoire. Depuis. Et dans la photo, attention avec le photo. Voilà ma gauche dans la bango. Que va tout italien.
eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba uteba tongwanikuna atongoka ibabetele Baiba kabila bomela biso mboka oyo. Ezaki okuta na nzete ba cheti apa mutu mobwe 100%. Mais le to na ba 100% te to kana mona mbo. Ça c'est le gouverneur. Aujourd'hui, vous êtes sur terrain à Gombe. L'opération vise justement à commencer l'implémentation et la restauration de l'ordre public. L'ordre public est attendu comme étant la sécurité, la salubrité ainsi que la tranquillité. Il s'observe aujourd'hui dans la ville de Kinshasa qu'il n'y a pas une observance de l'ordre public. Alors le gouvernement provincial, nous sommes investis avec l'accompagnement de la police à pouvoir restaurer l'ordre dans la ville. Nous avons commencé sur la Gombe et nous allons s'étendre tout doucement jusque surtout Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui, il se pose un sérieux problème d'ordre public. Notre sécurité est un problème, la tranquillité n'est pas observée, mais également la salubrité. Donc cette opération vise à enlever tout ce qui est kiosque, tout ce qui est désordre, tout ce qui est présence dans les emprises, nuisances sonores, l'insalubrité, les marchés pirates, mais également les vagabonds, surtout dans la zone administrative qui est la Gombe. Nous observons les laveurs de véhicules qui se transforment plus tard en badauds.
nous observons tous ces gens qui se constituent en comité d'accueil pour recevoir les gens devant les restaurants, devant les hôtels. Ce sont des activités à bannir. Et dès aujourd'hui, cette implémentation, cette restauration de l'ordre public va commencer à s'observer sur toute l'étendue de Kinshasa. Et nous irons crescendo jusqu'à ce que nous puissions rétablir réellement l'ordre public et faire comprendre que l'État existe. On ne peut pas vendre partout, on ne peut pas se promener n'importe comment, on peut faire n'importe comment. Les cambistes ambulants, les vendeurs de crédit, organisez-vous à avoir des shops sur la Gombe, organisez-vous à avoir des bureaux d'échange parce que nous ne voulons pas qu'il y ait de trop plein dans les emprises, ne faisant rien et marquant justement ces désordres, marquant justement ce manque d'ordre public. Donc voilà pourquoi ce déploiement a commencé aujourd'hui et ça va s'étendre pour en fait que nous puissions trouver son optimum. Voilà. Comment allez-vous faire pour pérenniser? Puisqu'il y a ceux qui disent et après ils vont revenir. Quels sont les mécanismes de suivi que vous allez mettre en place pour que cela soit vraiment de rigueur? L'opération afin que nous puissions pérenniser ces actions que nous sommes en train de faire. La police est en action là-dessus, mais également la brigade spéciale de protection de l'environnement et du bien-être social de Kinois, qui va aussi appuyer la police de sorte que ces mesures que nous sommes en train de prendre soient maintenues et pérennisées. Merci. Nalinga la Kinois Bazolanda, Bamonio Lelona Gombe, lancement pour des points salami, Basimbanini, Moussala Oebani Moukomo Lelo na commune à Gombe. Activité à Leloyo, Ezali Bongo, implémentation, restauration, il y a ordre public. Ordre public, Ezali sécurité, Ezali salubrité, donc Bopeto, Ezali Pebongo, tranquillité, Kimia. Là, on a vu la Kinshasa, l'ordre public, ils ont un problème. Parce que tous allés qu'observer en hauteur. Le gouvernement provincial s'est investi dans la Tinaete pour restaurer l'ordre public à Kinshasa. Nous avons observé la saleté pendant longtemps, la sécurité pèse un problème, mais également maquiller les azalatés. Ville et la norme. Les gars qui ont une campagne à norme. Tout ça, les campagnes sont pour la alors, tu passes en action et tu as une discussion pour nous pérenniser. Tu as évité partout. L'autre, tu as une zone à Gombe, tu as pérenniser pour que tu partout à Kinshasa. Tu as une salité, tu as en sorte que la sécurité est là, tu as une sécurité. Les nuisances sonores, il faut te mettre fin à tu as partout, occupation en prise, en désordre, tout ligne en sous-souté. Laveur de véhicules va se transformer plus tard en bado. Tu as tellement un restaurant, un hôtel, pour déranger les paisibles citoyens. Vagabondage, bitambola tambola, oh ezangatina. Après, tu vas se transformer en bado plus tard, tout ligne en hôtel. Rétroviseur, téléphone. Alors, opération Ezali Bongo pour restaurer l'ordre public dans la ville de Kinshasa. Il faut suivre les normes. Ville et Vivarana, normes. Tu dois continuer à tika ville Nabiso et qui n'est de mal en pis. Il y a un bon déploiement. Tu vas kangama au baroto sate. Parce que si tu lobby, les gens vont mboka oyo, ba bomana ba tu pour restaurer l'ordre public. Tout ça logique on a été, mais bateau va observer en mode tout le bateau, bateau va au kangama, bah monde vous allez exagérer de sorte que pour vous décourager en gros. Tout ça la Gombe, tout ça l'effort, tout maintenir situation la Gombe, tout qui est progressivement crescendo, tina qui chasse mon bimba, ordre public et zonga pour tout améliorer la condition de vie. Oh ezali bongo Kolanda. Kolanda vision tata mokonza mboka, on le voit dans le programme, mais c'est que tous dans la ville bongo asseni. Ville vous allez assainir, ceux qui ont obtenu que vous allez suivre. Dans Kolanda vision, vous allez se déployer pour la sécurité européenne, ça va Kinois, une ville digne, une ville bien à vivre, une ville où tu vas observer tranquillité, tu vas observer sécurité et la salubrité. Donc, Ezali Moussala, il y a biso karaté. Tu n'as pas de conscience. Cause la teba babuka, teba kangayo. Yo mo na conscience na yo.
luka ete ozala aligné na mibeko ya mboka eza pour l'intérêt na biso nyonso. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon. Matono mingi bana membre bandeko balandi ya biso podcast télévision bomoni ete mwana mboka Daniel Bumba et longona ministre Léon Mulumba lolenge te bako sala mosala kitoko yali ko sepelisa ville lolenge te bako loba Kinshasa yali ko bonga Kinshasa ezali ko bonga solo bomoni ete toza awa na Gombe toza na Gombe côté ya Ngalema ya clinique Ngalema bali ko buka bana membre bo binomo bali ko mona lolenge te misala ndenge yali ko salema na ya biso podcast télévision yango ete na ko tikete tolanda ndenge te misala yali ko salema na Kinshasa yali ko bonga mboka Bangkoko yali ko bonga toza ko zonga be na kati ya mabele na biso lolenge te ndenge zalaki tolanda nde to zonga na ya biso podcast télévision partager mission et puis commenter ezali moi kitoko mingi bana membre toza na bino longo tolanda ndenge mosala yali ko salema matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza te moi misale monani linga kolobeza te outi mosika esasa tokomi Gabriel, Loba, Ben Poussana Boye. Eh, Moutou, voiture, n'a jamais vu ça. Gabriel, Voilà, bon père, et bloqué on a été bloqué. Il venait me quand même.
Merci bana membre wanete bolandi manaka oite lolenge tendenge bali ko buka lolenge te Kinshasa za ko bonga mwana mboka pe Daniel Bumba azalaki wana boki lo kolona ndenge abeti na ministre Léon bazalaki wana Léon Mulumba motete azosala makambu ele kabena kimia nyonso to makambu sama kitoko mingi matondo na tata mokonzi tata ministre Léon tozali na ya ensemble na ya biso podcast télévision badia to na famille ya Kinshasa ngo Kinshasa na Simula osalia kokanga given exchange koma iwayo ndima pepo manaza bomo yesi elekela kanga if the season will belong to Caesar yebiso kumuto pesa na kolo bimisanga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo nanga ya libela